na Yesu atako eumeli suka na yango ekoko kisama ubilaka na Yesu atako eumeli suka na yango ekoko kisama Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Nakoti ma bondeli. Na bandiko bondela. Et voilà, je vis cette vision. Yana fandi na moni ba ange. Batmo balati pembe pembe bazoyemba banzembo. Et j'étais là. Nazoka posa penza na yemba lokola bango, na zape lokola bango. Dans une famille chrétienne. Si lelo na osala nzambe na salele na bandi na kora na ba maman. J'étais tout petite na âge à 8 ans. Na bandi ko évoluer na groupe d'adoration papa na comme na ngonga moko no biti fona ko mapenzo nzinger comment dirais-je na ko mape ko beta na orchestre libanda moteme zotinanga oui bien la défaite Marie oui que jour na ka kufa na yebité. Merci, c'est l'artiste du gospel congolaise. Vous connaissez très bien notre sœur, notre maman Nana Atan José. Avec elle, nous allons essayer de parler de les à côté, de les à quatre au travers cette émission. Parce que je l'ai découvert où c'est. ISP Gombe. Servant de Dieu, bonjour. Bonjour, Papa Delix. Nakamui, Makasi, on dit une invitation à ma occupation. Vous avez accepté le nom de je serai là pour répondre à vos questions. Boni. Non, parce que vous avez précieux, voilà. Il faut honorer qu'une invitation parce que le Bela, Mamouya Zamboyo, Aza vraiment tellement bien. Merci beaucoup. Je vous salue. Nazo Pesabino Beauté. Bino Baye Boza Biskabignon sont vraiment. Ça fait combien de temps vous êtes en musique? On a découvert on a ISP combien? Mais servant de Dieu, spectacle d'Ajozo et Madagé. Mais on vous sent pas sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Mais spectacle est tellement bien. Batou Baye, Batou Azo Sepela, Batou Bazaki restauré, enthousiasmé. On dit que ça va mokili yo moko boye. Au bout Batou Nosoba na mokili ngo ya yo. Merci vraiment, Papa Delix. Oui. Qu'est-ce que je peux dire de fait que Bissotoza du genre bateau, Naza héros, mais dans l'ombre. Dans Naza au bata maman mouki mais au bata ma pénate. Au bata au bata maman so naibsara na batu nyonso basali na nzambe. Musala nzambe zara tellement compliqué que ils ont salé l'équipe passée. Na misala nyonso mokili isingara temps et puis isingara patience denga okenango vraiment mbango te quand nous okenango bon ndepé na okenango boye eza parce que nde na okenango boye eza parce que na okenango selo makoki na ngai ya mokie Nzamba azopesa nga nazo avancer nango malembe. Ça fait combien de temps vous êtes dans ce monde? Et puis à quand est-ce que votre décision faut compter sur terre? Combien de temps vous êtes dans cette œuvre? Papa Delix. Nga musique na bana nango na âge à 8 ans. Wow. Donc je suis né dans une famille chrétienne. Si lelo na osala nzambe na salele na bandi na kora na ba maman. J'étais tout petite na âge à 8 ans. Na bandi ko évoluer na groupe d'adoration papa na comme na ngonga moko no biti fona ko mapenzo nzinger
Comment dirais-je? D'accord, ma paix kobeta na orchestre libanda. Alors na kompe kobeta, mais l'église bisika na ndo prier, na ndo sentir quoi ba bandon kanga biso fort. Alors je me suis dit que et simbaté parce que je sais quelque part la Bible me dit me donne cette autorité là d'aller faire de toutes les nations les disciples de Dieu, mais c'est en prêchant et en chantant. Nde noteya nde nazo yemba na nzela koteya de fois l'église msupe babiso. C'est à partir de là que je commençais à assister na orchestre bande comme susu, mais na bandi vraiment carrière nanga moko c'est depuis 2013 carrière solo nanga à part banzongding, à part les à côté yo monte en conscience en 2013. Ce qu'on a 2013 nous au lobby na biso on travers cette émission ni on CPA lango. Donc vous êtes fan dans cette œuvre aux ça les gens a beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. Personnel mes amis. Merci. Hello ya liboso na sepela nango eza que na panza sango malamu ya kolo esmasia bisika nyonso kan église na priya kate. Deuxième des choses eza que comment batu bakoye bape ba composition ou toujours composer ba yemba mpe na l'église soto ke na l'église wana te. Bon, c'était au moins ça. Mais le sala qui na bima na ba orchestre msusu na kota parce que bon pour vous dire vrai bato benganga matata mais naza matata te naza na kande logique ando linga moi justice so na kota na choral mon moi ben justice et bandi wana ndega ndeto za na musique ora kinganya como linga kingani dès que je écoute ces histoires pareilles kubanga te na okende. Donc je mets pas de bêtises dans l'œuvre de l'Éternel. Tellement rigueur wana le kenga, c'est ce qui m'a poussé. Moi je dis qu'est-ce que je peux faire Seigneur? Na koti ma bondeli. Na bandi ko bondela. Et voilà, je vis cette vision. Yana fandi na moun ba ange batmo balati pembe bazoyemba banzembu et j'étais là nazoka posa penza na yemba lokola bango na zape lokola bango moko kati na bango mais ange oyaki pembe nanga il était différent ya batmusu ya ba misusu ya zaki plus grand et puis au visage na ye na ndako kotala ngote zaki penza ko rayonner makasi absingaye servant de Dieu, pourquoi tu es triste? On va répondre que je veux aussi chanter comme ces gens-là. Elle regarde dans ta main, Nathalie Boum. Mais tu as la clé. Tu as la clé. Tu peux ouvrir. Na zui na celle de quoi na fungo li porte. Na komi place ba o wana bazoyemba. Na se retrouver pena instrument na zoyemba. Donc c'est par là que nous avons inspiré dans nzembo. Donc lobi nango tango vision ane sili lobi na lamuka na santé de quoi na lamuka ki na su on a raté na komi susu du ger na habité trop makasi trop nguya trop spirituel même chez nous les toilettes qui n'ont pas comme komona bizarre inspiration ya ya liboso tango ya nzembo kasi kana vision wana nde nazwaka nzembo nzembo nanga liboso na composa nazaito na composer ngai na pianiste nanga ya na France J.M. Moutila, que Dieu te bénisse mon frère. Nazoyemba ba osekanga babi yaya ulingo banda bord na yo. Excusez-moi, ça vraiment la question makasi, mais bon, il faut na yemba kaka. Bilaka na Yesu atako eumeli sukana yango ekoko kisama ubilaka na Yesu atako eumeli sukana yango ekoko kisama yemba bilaka
nayoka na Yesu atako eumeli nayoka ba ange wana bazwemba ka refrain wana bazuyemba j'étais très contente na sutuki na pongi na oyemba pe kanzembo wana. Sache-le bien ma soeur Nana Atanjo, vous avez une très belle voix, vous aimez tellement bien. Est-ce que ça peut être un artiste un peu inspiré influencer un peu carrière na yo vous en appétant au Gabon otuno yo baza ebele mais na komba na kokolo bakake non comme nous voulons refléter l'image de Dieu. Bon, moi je préfère faire les choses comme Christ. Bon, faire les choses comme Christ. Parce que l'artiste soit ça, na yoka banzembo bato ebele, je vous dis. Moteme zotindanga. Oui bien. La défaite Marie. Oui bien que jour na yoka kufa na yebite. Na beta de jour na liaka te pauvre papa otalanga. Mais c'est quoi, tu vas craquer? Non pitié, je l'aime beaucoup. Ce sont des parmi les artistes. Je sais pas comment dire. Est-ce que la défaite comme Esaïe Eza Mama Chabani na Zembunaye Mami, je te salue de loin là. Là où tu es. Nzemne ya Kembonayo. Kembonayo, 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 Zambelanga, Kembonayo, Kembonayo, Zambelanga, Bolingo na yo etindingai, Nagumba mela yo, Nakumisaka yo, Nayebisa yo Mobali alibali. Ok, merci. Bon, ils sont vraiment nombreux. J'aime aussi la sœur Maman Micheline. Micheline Bachabani et puis la sœur Déborah Lukalu. La sœur Déborah Lukalu. Qui paie vraiment trop. Et bon ma consolation. Tu es mon ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyant, ma consolation, l'entrée de mes bras. Elle sera entre de mes larmes. Le libérateur de toutes les opprimés, ma consolation. Et bon, un problème encore. Papa Adélix, ils ont avantarté. Nazara na difficulté à interpréter Nzembunyoso. Ils ont dit moi son na bandi kaka mo mo centre la kati na ngabisi na kata. Bilenge ba ina sima na yo. Ba se belé. Tozo ka pe bango zo sepe pe na bango. Ils ont internet. Atami bali misa toi. Non vraiment basé belé na ngaba bango mingi côté basina pe mon pembote. Na ndo nga penze mbo papa Moloto, papa le Moloto pe à son âme. Ya akutinga motema alatinga molimo zoto pe mayele nazaya Yeswe apesinga nyonso oyezali yaye pwetenga na bika bombo ya Nzambe akomisi kombo na ngai na buku ya bomoi na yeo Ponazala seko ya Yeswe. Nanganzembo wana vraiment. Merci beaucoup. Et ça parmi banzembo so nazo yokango. Te faut na mon appel au Nzambe. Servant de Dieu. La sœur Nana Atanjo. Laisse-moi vous dire que vous avez une très belle voix. Merci. Mais vous avez besoin de fanatique bébé linga ou passer par là. Et bon à décembre au quand
senti pe pour la bango tata pour la moi épée to maxi single moko pour bano ni au misa na mitu ndi Teresa en vide au kanti bango te pour la fête. Oui, je pensais na publier clip pour la clip na YouTube. Bon na isa so 6 boy na luka ko publier nyo sauté. Bon isa na box nanga mo isa parce que zo publier la promotion zo sala makasité donc c'est comme si bilo ko ngwe luke lemba la marché promotion pe la ndariza isa processus. Si oui au penser pour la bango nanga na publier nzembo nanga moko ya moninga malamu Yesu. Bon, le Saint-Esprit m'a dit d'attendre parce qu'il est sensible na mambo molimo. Na sala makambo selon nkuse na ngate. Na sala mamdenge le Saint-Esprit a zo soufflé nga fait ceci fait cela. Le quoi na utaki osala concert na ISP Gombe où ils a base nanga. Mama jetri de Kombe waza DG na biso na pesi mbote mama. Ngaro mingi. Voilà. N'a publié Nzembo, mais le Saint-Esprit m'a dit non. On a au rendez-vous qu'en 2025. 2025. Donc 2025, vitesse, on se soulève, M. Asika. Mesdames et messieurs, je dois vous proposer sa prestation à ISP Gombe. Et puis nous allons intervenir pour déjà citer pour cet entretien avec la sœur Nana Atanjo. Mamozo m'a bien. Et puis il y a un esprit qui est derrière là. Merci. Vous chantez là, vous sentez ma frisson. Merci beaucoup. Vous sentez qu'il y a un esprit là. Mais les loups, vous avez bien été. T'es bien. L'obit vous avez un rendez-vous là, à samedi, le sambo avec la servante de Dieu, la sœur Nana Atanjo. Vous voyez Isaki vraiment. Vous vraiment la sinon cet élément, la prestation de maman Nana Atanjo na ISP Gombe Batberaki Basepilaki. Et puis nous allons revenir pour citer de cet entretien avec la servante de Dieu. Suivez l'image. Dieu c'est mon papa. Dieu c'est mon Père céleste. Je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Merci à Padou
vous, ça c'était la prestation de notre sœur Nana Atanjo. Na Yesu Gombe. Na moi m'gona ozaki la tête haute, rayonnante, vous étiez enthousiasmé, et vous partagez spectacle, na batu tout au bagotala yo. Okolo batu nini o ba répondre ki l'invitation na Yesu Gombe. Et puis tout le monde va collecter des services, ba na chik na bino, ba ndeko na bino, famille na yo. Batu tout bazaki wana yo. Yo moko personnel quand tu es en train de voir comme ça population ba se pena ba olinga yo. On est au milieu ben ni moko. Merci Papa Delix. Tout d'abord le but de cette prestation. Naye vraiment en public. Kopé sabango ozali merci. Na motema nanga mobimba. Parce que kotika ndaku na yo, kotika mobali no basi na yo, et puis un dimanche OK toke na ramsala, du lundi au vendredi, samedi topé marapenate. Dimanche ezara jour à repos mais ba yé na concert à la Sœur Nana Tanjo. Je pense que balingenga. Na pie bango nyonso merci. En tout cas nzambo yanga. Aotika binote. Boze belé na bonatanga ba misusu na tika ba misusu. Mais ils sont nombreux, vraiment, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Après Sabino Boluka. On promet Baronine de qui n'a pas fin de l'année à très bientôt 2025. Na promettre Bango nazo publié concert officiellement d'ici là. Yango nde tokofete nango penza. C'est ça. Na fête na biso à décembre awa. Tokota na mouvement, tokota na esengo yo ya. Soki mbule kondoka enoka nango, mbule konoka enoka nango, soki lole kofungwama efungwama na yango Oh, soki banje bakokita bakita na bango Doelingi koloba ke soki lole efungwama banje bakiti base musana bango bakuta biso tobinela Yesu. Totombola Yesu to saka na titido yo ya kwelever Zambe na biso ezape na mala. Poto kabwana ma sœur Nana Tanjo balobi lelo bino bilenge na bakolo respect za lisusu na chantre. Ba bazo reconnaître bayate bazo étouffer bilenge. Merci Papa Delix. Na biso kaka eza na pasteur mo watuna ngalobi mais zarani ni yo zara jeune eza nini. Question nous est parce qu'il me voit souvent entouré de papa, entouré de maman. N'a plus qu'aux années mikolo parce que nazora boigne belé. Ça veut dire que ceux qui naza na fréquentera plus ba maman, plus ba papa ils a pour na recevoir ya malamu parce que ba une expérience. Bon et banda boni pe na et ko banda boni papa et ko banda boni na manqué papa to mama masa nana nazo ni nana bande umu ba komelinga awa babi ozaka trop réservé au ya mabilingé c'est vrai ça to ça en attente ya oyamba bango. Merci beaucoup Papa Delix na biso kaka que ngande ya musala ya musique comme adoratrice de l'Éternel je suis pasteur. Wow. Alors na sala mamna sentimate bolimbisanga is orgueillité je suis pas orgueilleuse mais na mi mama na sentimate maman Ange Lupechu zamba pambolo donc il y a des fois je parle une phrase comme elle de fait maman nana nalonga la sentiment na vie donc voir même pour na bilenga lelo nalonga na sentiment soko ça le lanzambe ndé bible lobi dans le livre de Jean 4, verset 23-24, ils cherchent de vrais, qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Papa, ukoyana mungongo zoimba koleka Céline Dion. Pona yoka kepe minge, abeta papa monta likolo mais mikolo akukate, akomna problème pe ai pare à gorge. Ouais. Ato zoimba spécial ndeni, ya so zambo yoka nina esute tikana. Tikana. Donc jeune à l'élo parce que je suis aussi jeune. Je suis jeune. Oui oui. Na balité non na botité na jeune. Si. Pour vous dire que mélange à trop, tout ce qui mélange. Là, je vous parle dans la casquette nanga. Il y a pastoral. Tant que tout ça la mélange, mobali ya libala waza isumasi azonga kalate. Yo moye baraki o kena été. Il y a le roi li solo il y a 10 vierges non? Oui.
sozo batela mafuta na ona mwinda malamuti yo jo gaspiller nyoso mobala ye omemaka mitano yo tikala autant de la grâce te balobi bible zo histoire wana ezo la tsabiso ndenge yesu akoyela akomema bawaye bao baotikala pe baza pa Denix. Merci. C'est le temps ba bongo la mitema. Merci beaucoup, ma sœur Nana Tanjo. C'était vraiment une bénédiction de vous recevoir. Laisse-moi vous dire, vous avez la chose de Dieu. Vous avez une très belle voix. La composition, vous retenir. Donc, en décembre, c'est un live où ils ont fait Gombe. Mais en 2025, au Tchelabango, ce clip m'a été mis balai. Non, on a publié vraiment l'album. Parce que ça déjà prêt, les problèmes, ils arrêtent. Tous en besoin de partenaires, c'est l'occasion. Moi, Marambongo, on a le banza, mais si la ramité, ma batouana. Tu es suivi. Le révérend pasteur Samuel Naza na banzembu ebele. Parce que à chaque moment, il y a ta lobby quand Naza na prière na ngangomba. Na quitté na denzembu. Na komi. Donc, j'en ai avec moi et Dieu me donne en abondance. Si koyo, Nzamba simbelara mutuwa na zamba mbongo na ye. Papa Delix, Dieu peut utiliser ma main diable à la canal la bénédiction. Moi je m'en fous là. J'ai pas de problème là-dessus. Le problème est que bosenga nanga liboso ezana na besoin ya kit complète d'instrument. Oui. Et que jouer na deux phases. Phase à liboso pour na ba répétition nanga, phase à liboso eza ponde na matarangomba n'équipe ya ba prière. Bon so pasteur Kenzamba simbi motema na pesa nga instrument. Instrument wana ebeta na ba répétition ezo beta l'intercession ya prière ngomba. Est-ce que penanzamba batelelanga mutu wana te penza? Est-ce que vous avez un numéro? Vous permettez votre numéro si c'est possible? Bien sûr. Ngazara na numéro moko wana. Oui, plus de 143 082 86 90 750 na bandeli yango 082 86 90 750. Deuxième des choses, Naza a besoin de soutenir la promotion. Parce que dès notre ça papa Delix que on a publié trop de clips. En tout cas, la Bible me dit, parce que moi je me réfère dans la Bible. Parce que la Bible me dit dans des Chroniques 20-20, confiez-vous aux hommes de Dieu, vous réussirez. À lui, Dieu, il va nous affermir. Si le problème est que yango na eko senga na mutu nyonso oyo azana makoki na asunga ngai na promotion. Parce que naza déjà nango Bible zo yipsanga lisusu na o azana nango ba bakselai. C'est ça. Naza da na ba image nanga, naza na ba clip ebele, na ba nzembo ebele. Le problème place oyo papa Delix autotu nanga que ozoyo kamate na marché parce que j'ai des histoires avec moi. J'ai babenga ngonene naza biloko nangai oza makambu na makambu ezali ezera boostage donc et c'est une promotion. Oui. En tout cas aidez-moi Zambo yanga n'habite mekano ye kitoko mekano sunga nga merci promotion. Beaucoup mesdames et messieurs kitoko c'était la sœur Nana à Tanjo, donc servant de Dieu. L'artiste qui chante tellement bien, l'artiste inspiré, donc pétri des talents, donc bateau soutenir des bangoyo, bateau booster bangoyo pour que mboka nabiso am perdu ou telengana besoin au travers ces cantiques, au travers ces chansons inspirées. Nous allons se partager avec ces morceaux Padou va nous proposer. Qui hommage à Lissi. On est là il peut m'acasser tout très touché la disparition de Lissi au Kabwana Nzembo. Justement à la famille Lissi basé Peggy Atikali na bandigo msusu. Attends-moi plein d'air. Merci beaucoup. Ndetse matanga ya Lissi ya Lissi azaki parmi bayayo bazaki prête pour soutenir nga na coaching. Tango akendaki po na nga na mona pena na perdaki
motu mwa ya motu ya mais j'ai dit gloire à Dieu yango mon avocat nanga na lobby biso tokoloba nini tokosambe pa nani Nzambe mokolo na bato azu mutu na elisi to sani que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Suivons cette chanson donc courage dans Bambote nanga pe Bambote na 2-3 personnes na mutu na rape mingi MK azasu na sala émission na yokaki libanga te MK Mirta Kitambala aza adoratrice non préfet pour yamba mkolo mususu mama momote mama lamu na famille na ngai nazaya baleke belé famille Wembo yana bino mutu ya famille alingara bino mingi. Merci. Suivons cet élément avec Badou Bomboussa. C'était la sœur Nana Atanjo. Suivons.